Vérité makiese niki uzeiki salu Vérité makiese tika na yebisa yo niki oyebi mosala Vérité ezali notre groupe ya tous les jours. Vérité ezali notre groupe ya tous les temps. Simon Bongo Répondez à quoi de mon nom et à tous les abonnés de FEMA TV et à tous les fans de Maman Vérité Makiese et la polyvalente Niki 4 fois Maman. Vraiment ici on travaille neto zolo baka ke toye tourisme ke toye musala toza awa na kati ya wenze na biso ya Himalaya toye wana balobi ke mboka wambu eza ya kobeba bato mosusu balobi ke wambu vraiment esi ekufi yango toye kotambusa micro na bandeko na biso basexprime bayebisa biso ko bango nde bazo vivre baréalité nyonso eza kose passe na wambo bayebisa biso nini yango kaka ezo se passe na mboka wambo balobi crise bamosusu balobi motema mabe bamosusu balobi bapoison misusu balobi bambasu vraiment Maman Vérité Makiese ye azakane na Luanda akotambusa micro epa bandeko oyo bavandaka awa na kati ya wambo na bosali te na pesi mbote na nga epa ya Magie Aruna même 10 000 fois répété je salue à passant vraiment des centimes Magie Aruna bambote belé papa Chipe Pembele bambote belé micro eza na kati ya mboka na yo Jimmy changer micro eza awa vraiment bino nyonso bambote belé Chiro Chamala na bosani yo te micro na biso ezotambola Patrick Mamona parabolique nzamba parabolique na wambo vraiment tozotambusa micro à suivre bokosana te bokopesa Zambe raison totambusa micro na biso toza pe awa babi toujours na kati ya wambu ne tombera jamais toza kati ya marché nde nayebisa bino toza na Himalaya sans plus tarder nazopesa micro na ngai mpe epai ya moko kati na biso na kati ya mboka oyo yeba kose présente abetela biso lisolo ya wambo po atarde Oh, ça fait le temps, c'est Wambo, les appels à bien, Ezali, c'est que au monde a dit non, Ezali qui n'a bien, tu regardes dans le séminaire, mais vous savez qui t'a envoyé. Mais ma possibilité que vous aurez toujours pour le monde. Ok, c'est présenté dans le bateau, on l'a d'ailleurs, on va faire comme ça va bien, bango komona nga landi kila mingi bato bamona nga na ligne ya Facebook na la luvila mateka ana wambo oyo mpena mokabisa kala donc ye moto apesa mpe bakita bateatre awawa sera oyo akabiso bato ide Vérité Makiese donc yango tozaka so tomoni Vérité Makiese esalaka biso bien yango esala mwa reportage po tomona ye. Ok, merci beaucoup. On va vous Landry Ville, tout ça, quand on a posé ça, pour y avoir la réalité, les choses s'est passé dans Wambo. Pour tout ce monde, on a pendant qui, quand tu vas sur les lacs, tu te dis que Wambo ne tombera jamais, mais comment Wambo na minute est tombé. Mais quand on a dit ça, on va vous dire que le bateau va se retirer d'accord. Mais tout ce monde a net. Bon, problème à Wambo, c'est ça à Wambo. Ndenge na minute to vivre ça tous les temps d'Angola. Piaka nyonso eza donc dekabinda kunene donc wambo ana katikati ya Angola somoni piaka ekomi ya seki piaka eza partout. Ok, merci beaucoup. On a mis le Canzela, qui va tenir le Brésil, mais puis nous avons des autres films qui sont bon pour la biso omona photo pa non awawa po bato bana Turquie nzela Grèce mpe tangami toujours bazolela baebele barefule bango bamasi ebele baa na Londres barefule bango tomoni ke tovanda po mpe koteka mwa $40 na journée 20 000 boîte olie mwa 5 000 obombi 15 000 na par jour sozobomba na $30 ça va. Ok, merci beaucoup. La vie, il y a les chaos et il y a les ok. Donc, ce qui est simité, c'est que lobby fait et que du possible, le lobby, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Tant que tous ont vivre et dit qu'il y a des amis, vraiment, nous sommes dans la boîte à comment nous opérons ça, mais quand on peut mettre le solo, il y a la réalité à Wambo, ni n'a pas de zone de Karambo, Karabiso, Parobi, Konela, les comme il dit non.
wambo eza yango bien kaka biso ebata mangala nde tolingani te kaka kuta mabe ezokota biso epuis jalousie kopesi kotala bapoison koboma baniel kola mbongo mais mboka eza yango bien biso nde bato nde toza nde mabe yango nayebisaka bato ya mboka nde eza nde mabe biso nde bato toza biso malamu bato mosusu nde omona kaka ote bapana okende azmonene eloko na ye asala mabe abomene naki ndoki na mboka yango bien bato mangala nde na mboka nde bazotamba nde mabe bazoboma ya nde fole koyebi jalousie aboni moninga asomba eloko ye mpe linga azala yango moninga asala motuka ye mpe linga asala motuka moninga asali loja ye mpe linga asala loja eloko tozosala mabe kaka lekamuka yaye yango wana kaka mboka yango mabe yango bien mboka yango mabe. Ok, merci beaucoup balobi mboka eza nango bien eza nde biso bato bangala na kati ya mboka nde motema mabe jalousie o jalousie poison o poison masu na parlons pas donc bato bazokufa ya kokufa na mboka oyo cause ezaka jalousie moninga asombi chip yo kolinga osomba moninga tongi yo kolinga otonga balobi la précipitation ezotimoyela biso libulu vraiment tozokoba toza awa tomoni mpe nyoko na biso watarde ok esala bien bato bayoka mpe kombo na yo donc oyo ekele yebi toujours na kati mabele ya wangu eza kwa na kati mabele ya wangu tomoni miko eleki tozosana koloba te parce que toza na wambo etake bangole me touti source na Congo donc toza na kati ya mabele oyo na mabele oyo tozali eza mabele moko boye donc mpo koyeba kovanda na mboka oyo soki oyebi kovanda na mboka oyo te donc yango moni mingi okufa na bamboka oyo lokola basoso donc biso telema toyebi nzambe yango moni tozovivre kaka toujours na bamboka oyo donc kimotema mabe ya bato totango libanda donc mingi ya koloba eza te toza toujours na kati ya mboka oyo tozokoba kaka merci. Ok, balobi bazokoba kaka ata ezosimba te bazokoba kaka vraiment mifo na biso ezotambola toleka. Vérité makese niki grâce grâce vérité makese bika ya kote la vérité uzeiki salu vérité makese tika na yebisa yo niki oyebi mosala Vérité ezali notre groupe ya tous les jours. Ok, merci beaucoup. Himalaya ne tombera jamais. pesa makamto na kata wambwa ndio na kata Himalaya bakaza mai ya liba pesa ba forme za wana ozo babilia isina mabeyo azagulwa non pesa te. Ok, vieux Chabani, pardon. Toza ana sujet moko to tambola nango. To kosi wambu me balobi wambu bozo lela wambu ngozo simba te Himalaya ekomi kao tandis que na yebi ba période wana ti tozo ya mboka. Maman vérité ozonga na ba valise, ozonga na mbongo ebele. Mais nini ka iso leka na mboka na tango. Bon, eza batamo ya ba crise économique ya bola. Mboka ekoma ya joie Lorenzo. On va changer mais biso toza na biso ba pele mpezo to ba palais zo fidèle. Bobi Himalaya si ndé biso zo tonga. Ba palais beza to zongo ba locataire to komi ba baye. OK. Mais nazo comprendre tende bozo ba mboka ngoza pia kamera. Zo na ndeka gouvernement ndenge mbebela biso. Comme on moza nga ndenge zala. Ko ba tusune ba kimi ba kokana bango. Mais biso zaka. OK, merci beaucoup. Vieux Chabani lobi bango ba otonga. Na ta crise me bango ba otonga. Bango ba osomba. C'est que sika mususu ezosimba te eza na esika mpe oyo ezosimba vraiment tozokoba toujours na mikro na biso. Ok tozokoba Shiro Tiamala namoni Shiro Tiamala pasa kote oyo aya mpenza aya kopesa. Merci beaucoup Vema TV Vema Production alobi bakopesa nzambe raison mikro ezaka toujours kotambola naza ana Shiro Tiamala nasali moi sourire pour de longues dates donc tobandine
lelo te baza bato bayamba biso trop na mboka wambo yebe il faut pesela chiro chamala balobi na kati ya wambo bato eza yango bien mais bato mangala nde mitema mabe balobi poison de poison kobomana nde kobomana na likisi ko na yo ke pa na yo moko oyo za présent na kati ya mboko ni na mboka oyo ezoleka na kati ya wambo. Merci beaucoup, merci beaucoup mingi mama kesi la parole pesila biso na wambo nde tinga chiro chamala na osala 20 ans yango na kati ya wambo soko kwanda aya obeta bale me batika bale na osala bafrere na nga mosusu bakopi na ngai wambo ndenge eza boye wambo ekufa te tozali kaka me toyebi crise ya partout me tozokokunda kaka mwa moke nzambe mpa kosimba ezali tozozala kijalousie kaka yo oyebi kaka bato misusu kaka nde koto bauta bakindoki na bango banini kuta mitema mabe kaka ndenge ezali me yebi bango wana me totala bango kaka bandeke mike me wamba bato eza nango bien malgré crise ya partout bamisusu mpe bazokotonga bamisusu mpe bazokofutela bamisusu mpe bakoma bapatron bamisusu mpe bazodebrouye bamisusu mpe bazolela bamisusu mpe baomona esengo na bango ezokokwanda wamba bato eza nango bien wamba bato eza nango bien foyebaka na ndenge kolukaka mbongo pozwa. Ok, merci beaucoup Chiro Chamala lobi wambo eza nango bien yebaka ndenge oluka mbongo yebaka ndenge osala mpona biso ezotambola tozokoba verité makesa lobi toza na choix te bakopesa nzambe raison pour terre demande ya saudi ta même bon a grâce a Deus nós também estamos bem pelo questão que você acabaste de falar, a inveja mata. Inveja não é boa coisa. Quando o outro faz, você tem que gostar. Pá, nós evoluir e o país tem que evoluir. E o outro basta fazer e você também se preocupa para poder fazer. E não fica com inveja. Isso aqui é uma coisa, a dica que a minha conta deu, eu gostei dessa dica. E muito obrigado e gostei também. Estamos a passar nessa situação, epa, é mesmo assim, muito obrigado. Ok, merci beaucoup na sala interprétation de konabiso lobi jalousie e bomaka, jalousie ezamabe, muninga sali yo polingo sala, muninga sombi yo polingo somba, muninga sali loja na e ongape, place motema mabe ezoya, donc tozo tombola trône ya diable azo sepela na yango ke liwa ezoya ka dans un clin d'œil bande konabiso bazo kufa e belé ba yaki na mboko ya wambu ba yako luka, mais belé wana pe batikali na cimetière à wambu. Donc ce n'est pas bien. Et belé ba okota bonganga pour kaka si ça via mutu. Donc ce loko mutu oteka. Vraiment écoute loko moko yako sombele vita o luka kalia lipa amela mai afuta ndaku mais yokotsela ngo motema mabe. Vraiment to changer nzamba lingi bongote. Ndeko conseil ni no kopesa na bandeko baza mitema mabe na kata mboko. Oyo balingani te balingi bolamo bakite. Bon, vraiment basamela mingi, il faut basamela mingi vraiment, basamela mingi po basamela pe na nzambe ya kosunga bango, basala pe biloko baninga basala po bazana motema munene te, bakosala mabe na muninga te, po biso to toya koluka. Donc eza bien muluki, il faut ça la maîtrise, luka pe nzambe osunga lobi vraiment na loko muso ya koloba te. Nzambe asunga biso kaka. Mais ba jaloux bazala ka bongo basambela pe nzambe po sunga bango. Toko sambela mabe pona bango te mais nzambe asunga bango pe Amen. Merci beaucoup pour le conseil. La Bible lobby tout le monde la pona ba ina biso Gaston modir te. Tout tika tant nzambe yebo kwa s'en charger na bango. Mais ba lobby bobongo na mitema. Répands-toi car le royaume des cieux est proche. À bientôt Maranatha Jésus revient. Tout bongo na mitema na biso na solo nzambe azala posa na biso.